Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour la grande famille. Bonjour Balandinion so, il y a BBC, Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir, ici que les hommes de Bino, partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Voilà, famille Libota, shalom, 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 les péchalov, shalom, bonjour, ici que les hommes de Bino, partout dans le monde. Voilà, tout a aimé partager, quand vous êtes Lubaka. Ceux qui sont à Liboso, s'abonner, il faut ça vraiment bien. Alors, c'est au moins ça. Bonne journée, bonne journée. Les autres jeudi le 17 octobre. Alors, joyeux anniversaire toujours. À cadre anniversaire, à cadre à mois d'octobre. Ils ont mois où Poutine a Boutama Belvikandi. Alors, toujours continue toujours à souhaiter joyeux anniversaire à elle. Voilà, all the best. Voilà. Voilà, tout na maman bébé, c'est nini sous tout jali. Tout jali, franchement, tout jali. Franchement, tout jali. Là, bon, mon titre, bon, mon photo et miniature. Promotion est en raté, promotion est raté, bandeko, famille Libota, tous en a filmé na biso, tous en a na Belleville télévision, à titre, il y a Zigouer. Et nakacha film wana kande na lobaki lobi pour tout tia commentaire ébélité film wana il faut que tu penza mayele film wana il faut vraiment que tu mayele ya kolobaki non ils a filmé mon kitoko ils ont na leçon na kati ba réalité ya monde ba réalité ya ba famille ba réalité ya mama pango ba réalité ya ba bien o ba parents ba titre la bino ba kambo ezaka ke belé na film wana. Je crois papa Alain a tika kibiso bon nakacha filmé quoi papa Alain a koufaki il a les nani maman Marie alors maman Marie Hélène a déjà na danger alors tous les vidéos wana na kota la film na biso ya Zigouer pourquoi pas pe na Candy Star bande ko tozo bitango pinza c'était boyo ki la pe biso please ba film za pe kunezo kota toza na film tozo danda kuna na titre ya mbete. Alors, lobby déjà, c'était le 3e, 4e épisode, oui. Alors, beaucoup de beaux là, na cadre ya soutien kaka. Na cadre ya soutien, il y a qu'au soutenir artiste Poutine Belvi Kandi, la patrona. Na cadre ya qu'au soutenir, il y a beaucoup de beaux côtés na chaîne, na yeli sous na Candy Star, ba film sous ces côtés. Alors, focus toujours quoi. Bon, matselanga ba focus, c'est ça toujours bien, voilà. La grande famille, au monde ce sont nos artistes, toujours continuer toujours à nager dans le monde na bango, parce que jusque là, bazo a vraiment conscience car jusque là, c'est comme si bazo a besoin tout bana toujours conseil la bango ba émission, voilà. Mais bango nous sont tout exception ils en raté, voilà. Tout le monde est sorti médiatique sous ya artiste o na kombo ya Nana Amelia. Tu as déjà que non, Aza artiste comédienne, il y a abanda pe série à CD, il y a ba magnéto, Aza pe mutwakala, Aza pe vraiment mutwakala. Mutwa ba produit, il y a ba tant ba producteur bazala, ya. Là tout le monde abunga na na scène, tout le monde a qui sous na scène pour être vrai, tout le monde a qui sous na scène. A commencé à diembela na ba émission sur YouTube et voilà jusqu'à tel point aïe qu'on s'est retrouvé que non a commencé à ceux qui n'avaient pas na obinga Atala ou ceux qui Sankara ya SB jusqu'à tel point que non bango ba sa nini ba bengisie abanda pe ko tourner na SB quand ndenge ezalaka o tourner film moko ba vandisio oyo et nani Viviane Lobaka
Viviane alobaka ke no kuna ezalaka soki otourne kaka obligation ya oleka na émission na ba émission obanda koloba sur sila et voilà ka ndenge ezalaka. Asali sortie médiatique moko hier o esali ke no na ya kosala émission neti mwa muke neti droit de réponse et pas comme tel droit de réponse, juste pour ramener savoir na ye ya que non na moni on dirait que non a kenango na sens que non ya ko bunga donc ya ko bosana quoi, na sens ya ko bosana tolanda après biso kolanda nde nazo salela ngo analyse. OK, attendez, vous aimez vous partager oyote bozila la contre bien attendez ils ont quoi ko finga batu ngai tona komi ko tsa biloko ya mams na chaîne nanga elukela nga ba problème bata théâtre ba inanga bata théâtre ba pourquoi na changer téléphone so na ina téléphone na zaki na nga tawana na nga na bomba ba voice one ata na olexa na télé te mais oyo kisoka yoka mingonga batu yoka donc elle regrette d'abord il y a téléphone et bunga qui est ba voice eza, c'est-à-dire que non soki téléphone ezalaka alinga bimisa ba voice bo pesinga raison ya koloba ke non hier na sala ki analyse na émission moko boina ba ki ke non ba artiste comédien ba komi makasi kaka ya ke non o solola na mutu ou encore bo solola na mutu na ba voice o garder yango pour un jour o bimisa ngo. Ngai mama BBC nazalaka ta mutu atindelinga audio awa pa na yoki audio automatiquement nazo effacer yango. Pourquoi na effacaka yango? Parce que na mona yango ekena esu ko vanda na nani na paramètre ekena ko vanda na nani na application ya musique ndi na lingate. Bon na ebité soki ezo dépendre pe na ba phone ya o garder ba voice. Lorsque vous regardez pe voice na boulou nini, elle a bien précisé soki azalaka na phone parce que phone ane bungiye alinga yo ki sa donc ba voice lingo bima awa une femme mwana mwasi to continue nga na osana nga analyse pe oyebi bango mususu kuta loba na ngai yo kanisi ndeko molobila sila bon sila obenga una film mende ko nanga musala théâtre nga na lobi nga na olobila sila pote abenga nga tsanga na film te ba gentillesse moko boye on dirait ba to malamu ba gentillesse moko boye ya kimukala donc ba gentillesse moko boye ya koloba kaka ke non terre à terre kaka mususu pe ya epsaki nga ke soki boye donc otala émission bozo bima pona kosala nani émission ba yamba yo boza terre à terre oki obima te ba yambi olobi papa e to bima to solola sur film o na tournaki boza na kaka pona ba biloko moko boye ya ba elobi ata ndeko na nga moko les audios à la con ba émission moko à la con outi ko tourner film et pas SB. Oh, comment est-ce que babenga ki o babenga ki nga boye. Oh, OK. Film au tournaki. Eza ndenge nini pesa na biso ezaki ndenge nini bosali kaka soki briefing ya film. Oye ko vanda pona ko banda isusu ko ba comédien mais place pe OK kuna il y a des comédiens. OK na SB OK ko tourner maman OK ko sila maté parce que tu as beaucoup travaillé, dire pour peut-être SB a benga. Je crois peut-être nani souci na yo ekokisami ya keno okende ko jouer na SB mais zala mayele ya kokende no okende osila mate ya boye baka stratégie te siko babengi okomi siko koya na ba masasi ya banda ko beta bato tango so ba collègue nanga ba artiste comédien siko kuno ozo travailler na SB ozo na banani ba collègue te bosuka ka boendeni na mayele baza pe ba collègue ba ozo travailler na bango na SB baza ba collègue it siko nani yebiso ke non ndenge bozana na SB bango nyoso balingi yo ande ko boza mayele vous les artistes comédiens ngana bando yaka kozongisa bino mayele na banaka ko ya kozongisa mayele na bino nesika na chaka ngo ezaki à l'époque azaki na Suisse na soutenaka sila
na soutenaka ye parce que aza ndeko na nga aza ennemi na nga te nga na kowinila mams to na komosanga ennemi to banosola biso bien na matanga Janet na echechere na mapeda kara na mituli na sali nini esprit penza wana ezalaki siko nga na lobi ntango azoloba keno kara na matanga ya pauvre na biso ya nani na kombo ya Jani kara cible na minute otokyo tya mai na munoko te parce que baartiste comédien nyonso basortie médiatique na bango si pas SB si pas Irsil Peshanga si pas Mobutu si pas nani Poutine mutu mususu aza te bango nyonso baartiste basiblaka siko na minute ndenge aza na SB kara wana azoba babeti kara eza na ngambo ya SB parce que na moni batu o bache batu mususu bazoba keno belle vie o batu mususu o Irsil Peshanga mais moi je sais okoki ko ignorer te ceux qui peut-être Irsil Peshanga moni abeti o kara ou encore Poutine abeti na yebite ya ngambo ya Poutine mais na oloba na ngambo ya belle ya nani ya Irsil Peshanga na ngambo ya Irsil Peshanga parce que na bato azoloba keno mutu abetaki kara eza belle vie. Maintenant, les gens ne savent pas. Azolo Belanani Karawana. Moi, je me rappelle. Maman Oyo, garçon Oyo, c'est qui encore le nom, comme on est Kiminga. Oya Libandi Abima qui a Wazo, Lubakeno, Azaraka Pembeni à Irsil Peshanga, Yako Lubakeno, Basala Moussala, il y a film Ewana, ceux qui a la fille ici, c'est qui Nzambelanga. Les garçons ici, les messieurs ici, c'est qui encore le nom. Nani. Ni banjo komboni nani na bosani ali mwe pa zomona na te ayaki na makambo kanisi kino kozwa makambo bozo comprendre kaka te ya ba sortie médiatique na bino zo bimisa bino ba faible et bimisa bino ba fainéant ba sortie médiatique na bino Nana Amelia soki peut-être okutani na Irsil Peshanga tie au bouton Irsil Peshanga aboya ta couper son mbote eza poani ba émission na otango salaka ozalaka au milieu du village te opesa position ya SB atanga soki na sina pesi position mutu kuna ebia ye wana pesa na position na komi benda eza komi benda ya ndenge oyo peut-être ozwa ngo kumbani na ngo mema ngo lokwa problème te oza ya songi oza ya songi so Irsil Peshanga tie au bouton mais obosani ok soki tokoloba toloba ya peut-être ndenge opesi référence ya koloba keno na matanga ya nani ya Jani na matanga ya Jani onani Eric c'est Eric le monsieur oui azaki na bimi te pona kolobela makambo ya Irsil Peshanga ya keno to banda kolala na ba morgue comme pour dire que non na matanga ya Jani c'est belle vie. Parce que makambu oyo ya Eric et Bimia ya je crois taba 3 mois sikoyo. Alors cible wana oyo lobi wana na matanga ya Jani c'est belle vie. Zonga na be mission na yo. Olobaka nini na be mission na yo. Be mission otango yaka kotombola, oyaka kosala kimukala, otombola nani SB. Okretchaka baninga na yo. Obosani yango, kobosana te. La preuve aneke na likambo Eric abimisaka awa soit disant que nous tolala na ba morgue osalela ngo live osalela ngo émission ya koloba ba biso nyonso yo toza ba artiste comédien tokota bikota kotate donc tu t'adressais directement à Irsil Peshanga via ebiloko Eric alobaka yebisanga Irsil Peshanga aza collègue na okande ngolobi bandeko nanga ba artiste comédien tango yokaki Eric wana bimi na babiloko wana lobi tu pouvais toutefois le quoi yoza na chaîne na yo otombola kozangi eloko ko sa otombola kaka baninga no ba artiste po ndenge zo sala émission bo jour nini enani sila ko bima pe avandi asaleli émission jour nini sila pa ko bima avandi wana lobi Emelia wana Emelia ngana tombola ka Emelia jour nini yo yaya jour nini
Bo bamanaka na se boye ndeni. Obima o s'adressa na Irsil Pechanga ya koloba ke non biso nyonso toza ba artiste bino bikota kota ba kisi oloba ngo émission na kuto longola ngo pona pression nga mama BBC na sala kango analyse pona ko zondisa ya koloba non tu pouvais aussi ka kobenga collègue non parce que ça a des problèmes tu pouvais l'appeler le quoi yo na besoin au liata ozata muke ya YouTube olingo ko benga ya ta makambo na CP na nga na ngote. Mais on a ça la analyse, on a ça la émission. Position est en déni. Pour na ena ngambu na ye alinga loba non, ndeko nga linga soutenir nga. Apeso peut-être ba indice tala boita bo esili yo moko yo développer une émission. Mais au salaire qui angote. Wana bosani ke non, nang o miteno na place a muninga ke non, ngape na kondimelo kwa na te. Siko ce que dit que nous lobaki mabete olongola émission na poani. C'est parce que vous êtes des hypocrites. Yo pesi position aux SB parce que lingi bango basani bala ki so minu baya ko yambo na nzoto. Mais non tu es ouvert ya kolobaki no nga na lobela kanga nga SB sikoyo Irsil Pechanga ke na yo wapi ou encore Poutine ke na yo wapi. Au petit position, tu es ferme. Et puis tu es sûr, donc on doit assumer. Parce que l'ingé beaucoup de na Belvie yambayo. Belvie sani. Artiste et comédien, ils ont bandi comme ça. Azo jouer koto a jouer pas Belvie a jouer pas SB ba kutani ba solo là. Otobega ka otolobaka au milieu du village. Oza pe muta oza mukabol, oza mutomoko ozo me m'appelle division. Na age na yo o vandi wana olobi ke non ngana kolole nga sila siko journée pe sila ko vanda lobila ya ona lobila bino ke non vous les artistes vous n'êtes pas mieux placés ya ko sala ka ba émission ya ko tombola moko botikela biso ba koni mama o na ba chroniqueuse to sala musalo ya kimukala ebongini na ba koni mama ba chroniqueur bino ba artiste te parce que bino ndingo bozawana ni nezangi poko maluko apesi la lobi ba vandelo encore to vandela pe to bana pe ko tombola limitation yo na mayela kibomoto franchement na mayela kibomoto obimi opesi position ke non ngai nazaboy ngai nazana na pesi position nanga siko kutani peut-être na mu pesha na balabala ayamba ayambo te mbala moko oza lema à craindre tango zolo bana na matanga ya Jani cible za kaka Belvie ke na yo wapi na conscience na yo oki koloba te ke no nga na pesa nanga position na pesa nanga position c'est normal ta normal asekisanga te apesanga pe mbote te ta normal ekendaka bongo siko bo memeli yango problème de siko olingi batu ba betelo maboko et si longtemps que no yo moko bandi makamuno yo moko kutu omi bimisi on dirait mutu moko boye sepende tango nazoloba nalobaka chaque fois artiste bima loba oyo osala ta na 3 5 10 voire même à ta 20 50 fan balandaka yo bomona kata na bemission te akenda wapi yo so bimi to pelisi ba fan nanga na za botala bo pesi bango position ce que ozo bima na ba komba batu ba audio ozo ba audio engezo lekela ngai silama kote ya silama parce que place ango ke ko jouer na SB eza paradis te pe bato bozo jouer na bango na SB ba mi bengi pe ba comédien siko ko ya koloba keno ba audio ba comédien boy est-ce que bozo comprendre bozo comment obundi soit disant que non a sa position ka que non aza na lingaka SB et voilà bravo à toi ba bengi na film silama sala musala no kimia kuna comment est-ce que bozo perdre ba pédale go Olanda bandeko
atanga na film te babilongo ne kuna chaka ngo ezaki à l'époque azaki na Suisse na soutenaka Sila na soutenaka ye parce que aza ndeko na nga aza ennemi na nga te nga na kowinda soki aza ennemi na yo te c'est-à-dire que non ba o nyonso pe baza ba ennemi na yo te non soki tolobi tosolola ba o nyonso pe baza ba ennemi na yo te na ngai eloko esalanga kaka pasi eza likambo parce que natikali komona te nayebi te il faut nazongela nano nakeke kotalatala soki aloba nini parce que baémission na nazwa temps ya kolanda ye elle n'est pas sage na baémission na ye et puis aza mutu ya donc aza mutu ya transmettre message te na bato na baémission na ye basortie médiatique na yo ezalaka ozobima osentir ke non oluka fufu osomipesi limitation soki aza ennemi na yo te c'est-à-dire que non bango pe baza ba ennemi na yo te tu pouvais peut-être être au milieu du village likambu o Eric abimisaka ya mort olingo tombola fond na yo bengi mama nga naza na chaîne oyebi ke non nalelaka na oke boyeboye siko position eza ndeni nangi na attaquer nangi na yeba position mais non yo bima mbala moko na condamnation obima na condamnation biso nyonso tosala bino bokota ba maison boyeboye émission yango olongolango ezaki déjà mbwakela irsila azaki no problème te eza manque ya sagesse na intelligence atanga mama bebe se moko soki nazosala nazwi matière donc yo akambala moko te naluki ata koni mama moko boye konike moko boye nabi ndeko précision awa eza ndeni po nini po ntango ozwa kobima koya kobeta monoko te bino baartiste comédien obobima na bamusicien boza na problème na mitu boza vraiment na problème na mitu il faut boleka na badélivrance ata wana nanga na bomba ba voice wana ata na olection na télé te mais oyoki soki ayoka mpe mingongo toza kaka na monde yango ya ba audio toza kaka na monde ya ba audio bandoki oyo lobi nalobaki yango mama moko abengi ngai bia mama bebe so lobi vraiment ya solo bato mibimba bazopema kaka na ba audio monde ekomi ya audio ndenge ovandi na kiti wana bayambi okoki kooblige moto wana te ya koloba papa ye please SB abengaki ngai na filme tosola likambo ya filme oyo abengelaki ngai ndenge esepasaki baotala bino te il faut ka bobimisela bato ba audio et puis soki ozala ba audio ka ndenge ozoloba keno mpo fona yango nini ndenge kana yokisa olingo obimisa yango mais tika nayebisa yo batela monoko no na baartiste comédien batela vraiment monoko no parce que place oke na SB ojouer na bambwate ojouer na ebite so ozojouer na baarticle nini te ojouer pe kaka na baartiste comédien c'est-à-dire que non oyo ciblé ya koloba ke non batindela ba audio o bandeko na nga baartiste o wana pe ozojouer na bango kuna oyebi mitema na bango te silama tolanda wana mpe oyebi bango mosusu kuta aloba na ngai yokobela sila po te abinga ngai atanga na filme te babilongo ne kuna atanga yango ezalaki à l'époque azalaki na Suisse na soutenaka Sila na soutenaka ye parce que aza ndeko na ngai aza ennemi na nga te nga na kowinda tona komosala ennemi to nyonso na biso bien na matanga janit na echechere noma mpenza kara na mituni nasali nini po esprit mpenza wana ezalaki tekarako mosuku natindela nga message voice kotindela nga so balie na yo te je n'en ai pas besoin barezi oyebi monde ya théâtre oyo ezalaki motema mabe moko nayebi te me tochange tozongisa yesu nini na mitunaka boyoka soki oza kaka motu moko boyo oza na compréhension moko comprendre que non cette dame aussi Amélia elle n'est pas vraie, c'est une hypocrite
mutu mususu mpe atindeli nga voice kotindelaka ngai lisusu balie na yo te. Ovandi na plateau mpo olobela bakolege na yo, omitali yo moko. C'est juste une question. Omitali yo moko. Soki yo obimi opesi position po Bellevie asala na yo nini siko après wana asala na yo nini. Pourtant opesi position yo lobi ke non sila aza ennemi na yo te. Yo pesi mutu position mutu mususu pe aza osololaka na ye, mais opesi position na ngambo mususu okomisi ennemi na yo mba moko no. Soki tolobi tosolola tu t'es prononcé que non ngai nazo soutenir bo siko ye ake na yo wapi olingi asala nini nde question na nga. Vous oubliez boende nini yo pesi position olingi aya banda kotombola o aya kopakolo mafuta altindelo mbongo après yo ya kobima ya koloba ke non nazo soutenir naza koto oyo bo sala kango nde nini nga moko mutu na nge petaka et donc na comprendre te bo raisonnaka ndenge nini bino bato oyo. Obande yo moko lobi bien to bande ko solola bien problème kututé to kutani na madame kara atanga mama BBC na kobeta kara ata pasteur auti na cher ayebi ke no pasteur oyo abwakela ngai na cher na ye bakutani me kara siko yo lingaki Bellevie parce que data wana audio ya Eric ezaki na bimi soki audio Eric azaki na bimi te pour na makambo ya Bellevie. C'est-à-dire que nous, wana eza Bellevie. Ce qu'on linga sala no nini. Na yo moko, olingi Bellevie sala na yo nini. Yo pesi position, automatiquement tanga maman BBC A. C'est-à-dire alinganga te. Non sola nanga na yo te. Et que n'a bongo, il y a rien qui est étrange là-bas. Il y a rien. C'est que si la mate, yaya moi si. Yaya moi si s'il te plaît, si lama. Au brosser dire pose à ta place là où va pécher au qui ne tourner mais vous allez bien au va nous tourner à chaque fois au va nous tourner. Au bino bozo bima boyebo lobeli muto bolingi après ce qui va chez bino na ba film té ce qui va kocho na film moko ikomi bangambu. Ikomi bangambu soit disant que non na lobela kaye c'est-à-dire que non ba 10 films il fallait attendre ba 6 films na se retrouver na 4 si lama. La grande famille, beau aimer, beau partager. Parfois, ça fait mal. Ça fait mal avec nos artistes et comédiens. Si vous avez une émission, vous na fingyote, na ramener qu'à savoir na yo. Plateau ana bayambio, ça allait être mieux. Olobi non. La bande olobi la sila, ba benga na filmer. Film est tourné, eza boy expliquer. Film o tourné kuna, leçon au pesi batu. Mais bino boko mané sika wana te. Na boki bo moto na yo micha peut-être na place ande kuno moi si que non, nga na pesi position koto yo, to kutani to seka nini. Na nga pe na seka te. Na pesi exemple ya pasteur. Na pasteur a mutu. Auti na chia pe assemblée batu pa akiti bo akutani na pasteur moko boy déjà bazana rando bouton. Qu'est-ce que tu veux apprendre aux gens? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Yakoloba keno to kutana ki na matanga boye e kara. Olingo lancer message nini wana isusu. Message nini wana. Beaucoup de Bellevie ndenga za wana sur les réseaux sociaux na communauté to ebi Bellevie mabe to ebi Bellevie tout. Ba qualité non, ba qualification nyonso bo pesa ya mabe biso to yambango. Donc o nyonso ko ya ko bima ko loba lelo ezaya sikate. Ezaya sikate silama. Ezaya sikate. Ezaya sikate silama. Silama franchement. Toke na ngambo kaka nazo rappeler bino kaka likambo ya Eric ya bima ya makambo ya morgue. Moi so aimé la sala analyse, la sala émission.
ya kobwakela Ursule Pechanga. Nazongisa ngo, je crois nazongo il faut natala na émission nanga po nazwaka ngo nazongo isusu na kozongisa bozela na ya soki bokei na émission na chaîne nanga bandeko nazongisa ngo isusu na community nanga na sala ngo analyse titre ya émission oyo aya ko s'adresser na Ursule Pechanga ezalaka nini titre ezalaka bozela na tanga titre ezalaka morgue ya Ngaliema pona succès ya théâtre Nana Amélia a touti babordir 3 mois passés asala émission après Eric Kobima koya koloba babiloko na c'est elle était une personne où elle a réfléchir azana bolingo bandeko ne nyonso. Elle pouvait appeler Ursule Pechanga en privé parce que azana numéro nae mama o eza matière écoute tala boy na linga sala émission. Je ne pense pas que non Ursule Pechanga linga boyele kopé ces versions vraies. Tolinga to ba version vraie et pas naie artiste comédienne que biso ne to ya ko tatoner. Yé azana numéro Ursule Pechanga linga pa benga Ursule Pechanga ya etala boy mais asela ki angote mbala moko matisi kuna miniature morgue ya Ngaliema pona succès ya théâtre Nana Amélia a touti bordir bandeko nazwa capture l'état na kene ko kota na émission capture de sunganga pona chaka capture asa longola ki émission lorsque lobi pona succès ya théâtre morgue ya Ngaliema pona succès ya nani ya théâtre ezaki déjà jeton siko yebisanga okutani na Ursule Pechanga na nzela ayambayo ya zala mutuko okutani na Ursule Pechanga asukolo makolo apeso mbote ibandi nini. Mais non, donc il n'y a qu'une église, mais tout quelqu'un bateau. Nous sommes des humains, la chair est faible. Tango kobima oya koyebisa batu ke non kara. Tala ba contenu na yo. Soki yo koloba ke non babeta ki kara, c'est-à-dire que non tu ignores oyebi biloko sala kate. Mais non, bozala ka vrai na batu. Eza lokwa kufinga bato ngai tona komi kotia biloko ya mams na chaîne nanga eluki nanga ba problème bata théâtre mayinanga bata théâtre ba poka na changer téléphone so ina téléphone nazaki na wana wana menga na bomba ba voice wana ata na olexa na télé numéro yo kiso ka yoka pe mingonga bato wana pe oyebi bango mosusu kuta loba na ngai yo kanti ndoko molobila sila bon sila obenga ona film Mendi kolanga musala théâtre. Nga lobinga na olobila sila poti abinga nga sanga na film. Babilo on est na chaba mo ezaki à l'époque azaki na Suisse. Na soutenir sila. Na soutenir ka yepa sakani de kolanga za ennemi na ngati. Nga ko winda. Sala ko musala ennemi. Ko no so na biso bien. Na matanga jani. Na chérie. Namba la bomoto abane ko s'attendre na nini bandeko bokomela tanga ikuna mobo mama BBC bokomela tanga ikuna vraiment na maele ya kibomoto abane ko zela ke no Belvia sani na maele vraiment ya kibomoto yo pesi position na yo na kara ça n'a pas de sens eza ko zanga maele esprit pensa wana ezalaki te karako mosuku natindelanga message voice otindelanga su balie nango te je n'en ai pas besoin barezi oyebi monde ya théâtre oyo ezalaki motema mabe moko nayebi te mais tochante bref eloko oyo nga na oki oloba
ba artiste comédien belé baleki na bande de l'école té eza insulte té pour mutu o aleka na bande de l'école akozala bon na ba msusu pe baleki na bande de l'école mais tellement pasi eleki ekomisa bango ba fujar lokwa papa bosa so baki aza soki licencié so yini oyebi soki oza licencié ki ovandi pe mingi na bato lokwa baka basele ovandi na bato baza mayele te bato bon mayele kozala mayele te wana mabe makasi bato oyo bakenda na bande de l'école te bato oyo baza limité baza moins intelligent ekitisaka pe peut-être yo mutu oyo ozalaki na nini parce que milieu na yo oyo koti eza ya level na yo te yango balobaka nyonso omoni mutu aliboma azosakana na potopoto yo mpe soki oke osakana yo mpo komi mutu aliboma te ezalaka bongo baartiste comédien ebele bazwi bachance bazwi baopportunité ya makambo ebele ata na moma ya cd ata na moma ya bacassette mais bakoma na niveau ya kosintegre na bamakambo mosusu te ya koapprendre makambo mosusu te tant que les artistes parce que lorsque tozomona baartiste ebele bazobima bango makasi kaka na kobimisa baaudio bango makasi kaka keno abetinga kara bango makasi kaka atongaki nga bango makasi kaka na boye eza déjà limitation ya koloba keno baartiste comédien bazosintegre te na makambo ebele. Lorsque nous avons s'intégrer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, au commis des choses artistes, vous avez déjà moins visibilité na yo. Essayez d'apprendre ya koloba keno. Ngani naza mutu déjà visibilité, naza mutu déjà na bimaka déjà bato atala kanga. Na meka ko bakisa un plus na savoir nanga. Pour na image nanga lisusu ezala bien. Do mona belle vie wana. Belle vie ba okiko belle vie ba okiko bengi na conférence moko elle va défendre. Mais même pe ata Ursule Pechanga botala kaka ba biloko neti o Ursule la sala ka pona ba maman o ya ba comédienne. Eza ba sens ba responsabilité. Eza intégration moko na kati na ye ya koloba keno akolisi mayele na ba makambo moko bopo a impacter mokili, a impacter communauté na ye. Parce que lorsque yo zo bima oye kaka ba comédien balobaki batindaki nga ba audio o kara eza bassesse tant que mutuza tant que artiste eza bassesse parce que na sa moyo bato bakolobaka bato ba continuer ka kolobaka bato bakotongaka bato donc ya mabenyo ce kozala sinon tant que notre toza na sa moyo tozo pema. Alors babiloko moko eza babiloko moko parfois il faut ko banalisaka. Malheureusement, ils sont des artistes et des comédiens. Bota babilo kwa zo bimisa. Ils ont un sens te. Ils ont un sens. Ils ont un sens te. Tolembi avec vous les artistes et comédiens. Bota la kata ba artiste mususu a pays mususu te bino bokanisi bango bazana ba problème te bazana ba problème mais ba osala ngo ya ki professionnalisme. Ba garder image na bango na ndenge ya bien parce que baza ba éducateur en masse. Parfois il faut savoir se gêner pour n'avoir gêné ba tout nga na banjo ka soni na ba place na bino lorsque vous ça ba sortie médiatique wana. Et puis parce que bobima parce que na batango mi balé na ba mobutu wana na ba belle vie ba bima kate pour encore ko répondre bino. Yango bobika. Pour ceux qui peuvent bané ko bima ko répondre bino de bo silama. Sikoyo baza bato bo déjà bango ba s'intégrer maturité vanda sagesse parce que ba place ba kota ka ba ko beta ba kokoko ba place o pesa ba pesa bango ba valeur baza bato mo pote ya ko vanda ba ko répondre bato ko ba bino ba Amelia. Boyo ka pe sonit baninga na bino basit. Boyo ka pe sonit baninga na bino basit. Oh kara akena yo wapi yo pesi position que no ozabo siko akena yo wapi. Comment est-ce que vous avez réfléchir à ce que nous avons une position et un bouton problème au même et comme problème. Tu t'attendais à quoi? À quoi yambayo? Pour s'intégrer. Bon luka bo apprendre ba makamusu tant que les artistes. Yo Amélia vous avez déjà peut-être na 20 ans peut-être ya carrière.
lelo na lobby to souhaiter mabete trace nini okotika na samoi trace nini okotika tant que artiste yango na lobaki ba bijou nyonso ba trace bokotika eza ba émission na bino buzo bokotika bo sala ba YouTube. La grande famille et pesanga kanda moko boye na ko tout aborder na ndenge ya mabe mais na se réserver ka. Alors beau aimer beau partager et ça vraiment biso bien famille libota tous à lebele wana lelo isusu na poko pour na film na biso ya Zikuyer na Belle Vie télévision mbete na Candy Star. Alors toujours continuer toujours na fêter anniversaire ya Poutine quand ngezalaka toujours focus na ba film toujours focus. Voilà la grande famille. Vous partagez mission à Bissou et ça à Bissou bien. S'abonner dans ce s'abonner. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.